La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Salut la famille, mbote bandeko na biso, mbote na batutu o bolandaka biso, bonjour, bonsoir. Wana boyebi yango penza edepandaka na ero yo okolanda biso, don na ero okolanda biso ndo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Lelo toye kokabola sango ya mawa elongo na bino, lelo toye na information moko oyo ezali vraiment mawa mingi, toye penza na triste nouvelle ya partager elongo na batu banso oyo bolandaka biso. Alors la famille na ozala moulaïte lelo na émission na biso tope na nouvelle auto memeli bino tokozala vraiment moulaïte tokozala vraiment mukuse émission na biso ya lelo ekozala vraiment mukuse po toye kaka to partager sango oyo ekomeli biso likambu oyo ekomeli ba comédien oyo ekomeli biso nyonso o totalaka ba comédien oyo ekomeli biso nyonso o tolandaka vraiment ba comédien na biso. Alors on appelle si bonjour, bonsoir, car ndenge ezalaka ndenge boyebi tolobaka toujours bonjour, bonsoir, yango edependaka na ero kolanda biso. Donc na ero kokota ero kolanda biso ndoko yebo kozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Toye ko partager sango oyo parce que eza likambu oyo ekwei na communauté na biso yango bomoni toye ko partager elongo na bino. Na sir bato bele boyebi comédienne na biso na kombo ya Mama Alinga. Mama Alinga abota bana na ye, parmi bana oyo abota abimisa pe ba comédien na ba comédienne na bana oyo ye moko au propre oye abota. Oye abota. Alors na bana oye abota toza wana toza na Sarah Alinga o aza pe comédienne asalaka pe théâtre na ye très bien. Sarah Alinga, toyebi Sarah Alinga, asalaka vraiment ba théâtre na yepe bien. Alors, à part Sarah Alinga, Mama Alinga azaka susu na mwana mususu na kombo ya touché. Donc, comédien na biso, kombo na ye eza touché, aza fils biologique ya Mama Alinga. Alors, bandeko nanga sango o epesi pasi makasi, liwa vraiment ekoti na libota ya Mama Alinga, toute komona miko eleki Mama Alinga zalaka santé na ye zalaka bien te, batu babimisaka vraiment ba fausse information, Mama Alinga kufi, Mama Alinga boye. Mama ane ya sika, solo ya sika, na gavke, papa, na mai matali fertilité masculine, grandissement des troisième jambe, qui mobali salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tosali na solution, na gavke, ona loposo, totikali simate, vergeté, babengi nduta, bouton, tache, acné, na gavke, ba produit bio, kaka na
5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité cave-cœur kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel pe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na cave-cœur okosepela bato balobaka oyo esengelaka baloba en tout cas toyaka pe liboso na bino tolekisaka message wana concernant banungunungu oyo ebimaka pona liwa ya mama alinga ntango toye koverifie toye vraiment kolandela ekipe Mombai Irsil Botelwa TV bazalaki wana pona koluka kolandela likambu yango en tout cas bayaki kotrouve ke ezalaki nango ya solo te mama alinga azalaki nde maladi akufaki te na sili topartageaki sango wana awa na bino tolobaki awa ke mama alinga azalaki vraiment na besoin ya lisungi po bazalaki penza na posa ya lisungi po bato basunga po azalaki na condition moko oyo ezalaka vraiment bien te alors mama alinga pa azwaka na ye batraitement na ye elekaka nango ayokaka na ye pe bien makambo nyonso esila lelo toye kokutana na likambo oyo moko ya bana ya mama alinga na kombo ya touché jeune garçon na biso yaya na biso noko na biso leki na biso papa kulutu papa leki mwa na biso asili kotika biso alors epesi pasi bandeko nanga aza pe comédien aza mwana ya mama alinga mais aza pe comédien munene o ajuaka na équipe ya mama alinga kombo na ye eza touché ajuaka vraiment très bien pona bato balandaka na si bozo reconnaître elongi na ye ajuaka vraiment très bien. Alors mama linga azui matanga mama linga akufeli mwana na ye biologique. Ezate o mama linga akufeli comédien. Ezate o mama linga akufeli proche mais mama linga akufeli mwana na ye donc mwana na ye ya mobali akufi atiki biso na mokolo ya lelo. Alors eza nouvelle moko o epesi pasi, eza nouvelle moko o te ko partager yango na siengote, nouvelle oyo epesi vraiment pasi makasi car na minute o mama linga aza na se na minute o mama linga aza vraiment na pasi makasi ya kobungisa un grand garçon rende bomoni bongo un grand garçon bongo akufi atiki biso o azaki na venir mulayi liboso na ye akufi kaka boye atiki biso en tout cas epesi penza pasi makasi. Alors tu ko partager information on a bino na bato balingaka mama linga ozana numéro ya mama linga benga mama linga komela mama linga pona koluka ko consoler ye komela ye pona ko consoler ye et ozala vraiment malamu assister mama linga na tango pasi et ozala bien. Mingi message na biso tozo lancer yango na ba comédien o bokoma na bino déjà na ba conflit na ba comédien o bokabola ba ka na ba comédien o bokabola ba groupe o bosala groupe po na batu oyo groupe po na batu oyo ba comédien lokwa ba mama linga baza ba comédien moko ya lelo te baza bato babandi musana bango théâtre lelo te bato lokwa ba mama linga baza bato akadota nolo bato akala c'est-à-dire bato ya kala na maboke bato ya kala penza na théâtre. Alors ba mama linga baza ba promotion moko na maboke promotion sans péché nga na lobaka baza ba promotion moko sans lisumu baza ba promotion moko sans ba conflit o koto bayoka na kate o koto abwaka ki jeton o koto alobaki boy. En tout cas ba mama alinga baza ba promotion moko makambo wana eyebi bango te. Ba mama alinga baza ba promotion moko makambo wana etalaka bango te. Alors lelo to mona na théâtre lelo to tikalaka na Belleville na sila na théâtre lelo komakaka o ngambo bata Belleville ngambo bata sila to mona tozana ba comédien minene o ba jouera lokwa ba dina na la douce. Tona ba comédien minene o ba bazo ko epate pe na ba chaîne na bango lokwa ba Cardozo lokwa ba Grâce Luzolo lokwa ba papa na biso Caleb Tukeba na ba théâtre ezebele na olandaka théâtre moko ezo lekaka na dina na la douce titre yango eza soki chantime na bosa miso ndeni
odie shatim boy na bosani titre nango na olanda yango autokota soki 16 so 17 nango nazolanda yango eza pe kitoko bacardozo bakota ba théâtre bien papa Caleb Tukeba na théâtre moko auti okoma wana la veuve eza pe kitoko makasi o Irsil Peshanga akufeli mobali akufi te me na ndenge toomonela ngo ndie mobali ne ye wana nde takomi liboma azovandaka pembeni eza théâtre moko kitoko mais lelo bacomédien tout topé ba fan tout ba se focaliser kaka na deux comédiennes o ezali bongo Sila na Belleville o ezali bongo ba polémique na réseaux sociaux ezo ya makasi pona demi-tour wana nde ebetisi polémique makasi na réseaux sociaux alors ekomi soki ngambo bana matanga ngambo ba okendete so ba o ba kufeli ba okoto ba okendete to uto mona ngona matanga ya Richard Mukoko tomona ki na matanga ya Richard Mukoko biso nyoso tomona ki se passé na matanga ya Richard Mukoko po Richard Mukoko azaki epa ya Belleville po Belleville longola ki matanga ya Richard nzoto ya Richard Mukoko na hôpital ya Mabanga amemi yango na cinquantenaire comme ba comédien déjà bazaka déjà ne loko moi mabe kati na bango bazaka déjà na moi jalousie motema moya mabe kati na bango e yango wana bomona ki likambo wana et tombwamaki na réseaux sociaux et bimaki lisu na réseaux sociaux pour que baya koluka koloba loba pona ko salir lelo tomoni comédien na biso ucho kufela papa na kombo Michou Mbelele aza comédienne o Mbembele pardon Michou Mbembele aza comédienne o alekaka epa ya Sila Bisalu Michou akufelaki papa mais tant que baninga na yeba comédien bayebi ke pasi ya kobungisa être cher bandeko bino ba obo leka bo finga po lelo bomoni dina na aye ko poster aye ko présenter ba condoléances na ye epa ya nani ya Michou po bomoni lelo Davina ye ko présenter ba condoléances na ye pa ya Michou bino bandeko bozo finga bino bandeko bozo ya vraiment ko finga no beaucoup fait la être cher te mukolo beaucoup fait la être cher eza mukolo bo comprendre papa ce qui a longwe na vie maman ce qui a longwe na vie ya batuti kala randenge nini dinana aye ko présenter ba condoléances na ye et pa ya Michou na ndenge moko ya malamu dinana a présenté ba condoléances na ye pa Michou po Michou aza mwana o abimela ki pa dinana malgré ye moko Michou aboya kango malgré ye moko Michou alingaka vraiment kolobelo kango ta boya kango akoma lokwa abimela pa Sila mais auta e pa ya dinana tant qu'une mère tant qu'aza maman malgré mabe ya mwana mama amelaka mama anglobaka kaka mama melaka ka nyonso dinana melaki kaka amoni mwana na yazwi matanga aye a poster pona ko présenter ba condoléances na ye et pas ya mwana na ye mais ba fanatique ya Sila bozotia Sila na erreur ba page o esoutenaka Sila bozo bebisa musala Sila sans boyeba tolobaka yango awa chaque fois to lekaka pona kolobela likambo moko na lobango nyonso awa ba communicateur asila bata asila na erreur mais so na lobi yango bomona nde bafinga nga na ba commentaire muto aza na matanga Michou ana matanga Michou aza comédienne Michou aza o alekaki epai ya dinana soki dinana akangaki ka munoko a poster te a présenter ba condoléances epai ya Michou te onga omona pe ka biso mo to ngato ya pe ka koloba ka biso mo to ngato ya lisuko finga to ngato ya lisuko loba mais a présenté quand même ba condoléances na et pas Michou pour aibi valeur à papa mais bomoni ndenge ba communicateur a Sila ba fingi bomoni ndenge bato balobelaka Sila ba na ba fan bomoni ndenge ba fingi dinana ba manquer dinana respect pourquoi parce que a mekaki a postaki a présentaki ba condoléances et pas Michou oh azaki bongo mwana na ye à l'époque ah tozu matanga mama linga zu matanga ba comédien boya na bokabwani te ezala place on lakisa ba sapologie te ezala te ke na okende te po koto o akoya
barando o bokoma nango ya makasi mokolo boza na réunion moko to problème moko bokutani bino nyonso e oza ndeni bafani bakoma otia bino na erreur bafani bakoma otia bacomédien na erreur oyo nga moko nde na abwe elekela nga na milobaka ndenge nini moto aza ka fani aotia oyo na erreur ya makasi. Mama linga amuto azaka na ba polémique te. Mama linga amuto afingaka te. Mama linga amuto toyebelie na ba mafinga te. Toyebelie te ke alekaki alobaki alekaki afingaki. Toana posa te na matanga mama linga tomona buzoba. Toana posa te na matanga mama linga tokuta ba buzoba moko oyo eza na mutuna makolo te. Lelo ba théâtre kabwana. Lelo théâtre kabwana. Pona ba fan, pona ba communicateur, nde ba kabola théâtre. Ngalo bango ba communicateur bazalaka pour ba comédien te. Ba ozala pour bino te ba pona oluka ba vie na bango. Ba pona gagner ba vie na bango na ba YouTube oyo. Aibi ke il faut atia pilpil na mungwa. Bino boko yoka na te. Poso bino boyoka ni kopi na bango edaye. Et on a ba chaîne mususu à part mamba théâtre ba na makam mususu olubate ba yebi ko sa mamba politique te. Do à part mamba théâtre do bango ba vanda ba siège ka wana politique na mamba théâtre. Dans son matière mususu ye a koko sala ngote poani po alenda ka na mamba théâtre. Alors ba toana ba bandoluka ka bino boza na ba conflit. Ba bandoluka ka bino bo swanaka. Ba bandoluka ka problème ezalaka entre vous. Babando lingaka problème ezala entre vous. Pourquoi? Parce que bango ba gagner moi. So bino bo na problème bango ba osepela. So bino bo na problème bango ba ozala bien. So bino bo na problème epa na bango ezela bango kitoko. Ba olia bien. Ba obenga ngo matière ekoti. Ba obenga na ba téléphone ba panza na ba groupe matière ekoti boya to vendre la matière. Bomona ate Tocho mona ndeko moto tanga biso kombo tenga lingana ngo tanga ba kombo ba tuté pona zaka na muta ba polémique te. Tocho mona ndeko moka ucholo ba likamba sara tola na demer na omema ngo ti 2026 matière on li yango bien. Mais na oka moi so lelo ba star aminye na mboka na biso bo comprena eloko te. Na lobaki na liboso na bino pona oumela te. Toyaki pona mamba mwana mama linga atiki biso. Mais to profiter to lobela pe likamo susu pona opesa conseil nga loba nga zara na muta ba polémique te nga na yaka nga opesa conseil ce que sengi conseil na yaka opesa conseil mais aliro mambo ezo kendela bondimela nga lobi kuna boyoka bibembe lobi kuna boyoka o koto ba bomiye pa mutu o po ndenge lelo to koma omona batu ndenge surtout Belleville ndenge bayina Belleville bafana sila bazaka près même ya rozwa pena mundu ki babeti Belleville pa akufi. E komaka nyoso Belleville, nyoso ya mabe Belleville, azongisaki, asalaki, alobaki. Lelo to moni demer ayo loba, o ba pesa ka $100, o ba pesa bino bokasi demer ayo loba likamba malamu. Na ndenge ba oyoka na te tous les deux cas. Est-ce que demer ayo loba likamba malamu? Demer obimisa bablo mususu ka po boyina koto yo. Obimisa bablo mususu ka po betisa Sara libanda. Obimisa bablo mususu ka po betisa Belleville bordure. Tout ça parce que Belleville a boyaki ba insulte oye bandaki ndenge demer akomaki ko finga mimika bongo eza place makambo bandelaki. Belleville a boyaki na po demer aza attaché na ye. Aboyaki na ndenge ni yo attaché nanga oya obanda kolobaka ba makambo ebima bien te bimaka nga na otinda o c'est parlant de Belleville aboyaki nde problème esika problème ekenda mais bozo profiter na mwa maloba oyo abimisa tala omoni tangu muto ayebi ke o aza adversaire ya oyo tanga oloba na lisute na oyo akoyi ko inventer makambo pourquoi parce que boyina muto bondimela ye po boyina ye po kaluka bimisa apesa matière aluka ka po ataloba ka ata ya mabeme po na ye matière kake bima bo soutenir bata théâtre totalaka oza fan soutenir mutu na yo mais ko soutenir na mafinga te bo boma musana bango
Tant bazaka na ba CD, tozalaka bazaka pe na ba fan na bango, mais makambo ezaka te. Toyebi ya Gabi kala na maboke. Toyebi ba ya Gabi lelo te. Toyebi ba ya Gabi kala wana to somba CD. Série to somba CD, to banda kolinga bango nyonso. Mais série mutu na mutu afongoli chaîne na ye, tokomi koluka obebisa musala na bango. Bellevue obo fingaka, ao mata na ndenge na ye, chaîne na ye zo mata. Lelo toya na likamba mbongo, na otikila bino video mo na suka, bolanda explication ndenge zo pesama. O Bellevue zo pesa ba $100, o Bellevue afutaka ba $100 po ba fingela ye. O Bellevue boye, o Bellevue boye. O apesa kabo, o apesa kaboye. Motolo wa tola olinga ba futaki $100 chaque fin de mois. $100 c'est quoi? $100 c'est quoi? Ezala ya solo, ezala ya lukuta. Denis de Chochoa kutu to monia bimi na TV. Po ya oloba ndeba politicien ba futaka bon po ba yaka kufingaka. Bon ba futaka bango. Bino bo kasi sila nda futaka te. Sila pe na bateau ya pesa mbongo po ba leka na TV. Mais mukolo bo comprendre ba secret na bango. Bo ina tous les deux cas. Ba na ba secret na bango. Est-ce que c'est vrai ba loba na raté? Est-ce que c'est so bon mi balé ba loba na raté? To eza mascaro ba sala devant ba fan. Boye bango te. Boye bango te. Na lobara Bellevue na sila muta finga mara trop na réseaux sociaux et à Bellevue. Bellevue finga ma mingi. Po sila ana ba communicateur ebele. Bellevue ana ba communicateur mokie. Nga lobelara Bellevue, na lobango, na lingara Bellevue, mais na yina sila te. Mais na lingara nanga Bellevue, na lobelara nanga Bellevue, na tala nanga théâtre Bellevue. Mais ça te ke na yina sila, non. Makila nanga nde kutana na Bellevue. Na tala kaye, so asali ba théâtre, na yako sala ba analyse ba théâtre. Na trouva que aza innocente na nyonso balobaka. Ça se voit emona na misu. Emona na misu. Meli koloba teke na yina sila na bando finga sila non. Na ko fingete, na ko yina ite bango nyonso bosa musala na bango. Mais conseil na opesa ba leader o mibale bokanga matoi. So bo fongola matoi boyoka mingi yango nde etabino na bitumba. Mutu moko ta koya lobone komoni kutu na ngambo balobi boye kuta lobi bo azongisi boye. Mutu aye koloba na omoni ya lobi azongisi akeye azo bo senga kata ba video aloba ki boye OK preuve eza wapi. Bo travailler bongo na ba preuve eza wapi. Neti nga lobango oyo tonga mutu pa nga komeka no te pona za nga na système ko enregistrer nga na enregistrer na nga bato. Nga soko yeko tonga mutepa na nga omoni kutu mutu otakuta sali boye na ko enregistrer na tindeli mutu wana pona lingara ba jia ba songi te. Mais soki ba leader na biso ba comprendre ngo e uza malamu mingi. Mes condoléances na mama linga, to benga mama linga, to consoler mama linga, to consoler vraiment mama linga. Ba comédien. Mama linga a amuta ba problème ité. To benga mama linga, to consoler mama linga. Et uza malamu na problème wa munene o ekomelie. Et vous allez vraiment malamu mingi. Alors la famille, nazoti kabino, to landa vraiment à faire $100 au batu balobi ke Bellevue kandi a futa kabatu po baya kufingila e. Alors nazoti kabino to landa yango, so ezamba no liboso koti na chaîne na biso kande to lobaka. So ezamba liboso trouver biso en tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker et aux amalamu mingi. To s'abonner, to partager biso partout. Likamba boesenga to partager nga loba ceux qui to zisanga matanga ezara sango o to ko partager. Lelo to za na affaire a buibui en tout cas na bossa na ki ko partager na bino likambo ya buibui na ye lisusu pona ko pesa merci na bandeko bozo benga ya bui bandeko bozo soutenir vraiment ya bui nzamba lola pambola bino na lobaki oza besoin numéro ya bui komela biso soutenir ya bui na problème o azana ngo ya bui akoma boemi se mona ralisute aza vraiment na besoin mingi ya lisungi aza vraiment na besoin ya lisungi alors
soutenir ya bui e ozala mingi wana natiki bino tolanda nanu ndenge makambo yango elekaki affaire $100 ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Vous avez besoin numéro ya bui en tout cas ko hésiter te benga biso to pesa numéro ya bui to soutenir ya bui po azana besoin lisungi azo traitement ya bien aluka ophtalmologue ya bien pour na maladie na ya misu o azana ngo tozo mona e kaka na nenga azana ba problème misu kaka na nenga azana maladie ya misu azo jouer théâtre en tout cas azo jouer théâtre pardon en tout cas eza penza kitoko te ezo sala malamu te ceux qui bande ko na ba comédien bazo koka kosunga ete biso population oto lingara maboke to sungaye e ozala malamu mingi. Alors là na otika bino to landa nanu nini oyo balobaki pona affaire $100 ya Bellevue Kanti. Tokutani à la prochaine. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Tielanga j'aime bien. Nzambalola pambola bino bye. To landa. Quel côté? Ngai. Blessing. Ya toyoki osikoya. Siko boyoki nga Ya. Ok, nga nalingi nalobaka boye vraiment eza mawa pe pasi mpona bato bazocloue Bellevue soi-disant que Bellevue afutaka bato mbongo mpo baya kofuta mpo baya kofinga. Si c'est le cas eza mabe pe te parce que bato bafinga Bellevue ntongo midi poko eloko Bellevue asala bango toyebi te bawela mbongo te bawela mibali te bafinga na intérêt eloko te je ne crois pas. En tout cas je ne crois pas. Ba na salaire na bango bazwaka d'une manière ou d'une autre ba na salaire na bango o epusaka bango soki Bellevue afuti basara po na promotion ou soit po bafingelaki ye mutu eza normal donc mokili ekufa te parce que soki eza po na bongo tomona ngo tomona ba Joël Cho asali kaka 2 mois na orchestre afali bamemi epoto donc cela veut dire que afingaki bien. Tomoni héritier na moura de la presse parce que bande ko fingele pe batu donc récompense na bango e koma bongo soki Bellevue balandika pa wana likambo ya mabe eza te ya kosamba kutu te kote wana kutu bolamba bolia soki nga a continuer ka bongo a okata te premièrement. Deuxièmement demeure yo moto ndimaki lobby devant Alain Deleke oza na ba voice à Bellevue mais eza pona yo moko ba voice eza na mungongo wa mutu apesa ki accord te o enregistrer o lobby eza pona yo moko mais yeba ke un jour ba voice wana ebima loba Bellevue bande ko loba lokola radio yo fini rek ce qui plaît elo ni finaki wana o enregistrer mais ce que ezaki ke yo po bande ko répondre eza ke bozo solo la eza problème te. To vanda ka na internet ka na TikTok toyoka ba voice ya mama Denise ebima contre mobali na ye contre bato mboka contre bato belé na moment auto solo la Fatina mwasi na ye baza un problème te baza bien mama Denise aliaka apika crise ta kota ke hôpital te po abimisi secret d'état donc tozo vanda eloko eleka te donc soki ezaka ke non Kabila le père mutaboma ki ezaki Bellevue ou bien ezaki mobali ya Bellevue donc problème te ba ça la prison na bango ba otika bango soki eza mbongo o baliaka ya projet 100 jours Bellevue mutaliaka onto Bellevue mutakabolela yango bato eza problème te na nyonso to etikali bolamba bolia ata bokangi Bellevue azotonga ki que ce soit mutu nyonso je dis bien tant que président de la République donc so Bellevue atongi seki batonga ke déjà mutayiboso eza Bellevue te soki batongi soki atonga ba camarade ne eza ndenge biso soto vivaka entre ba basi to tonga naka mwana omoko kuto boto mwa beta msoto tonga wana mwana mabe botika zo ya oyoka biso mwana mabe penza ozotonga epe me mwana yo bibisa makolo na yo donc otonga tatu etenya nzoto no moko na regretter demain na romona vraiment na mona ko ndiro za rassage tamsu na kini bo changer na bino so mutalo ba français to ko moni loko azana sagesse ana intelligence nyonso kaka to pesa e likolo ya mouvement mwa muke donc mais loko nyonso ebotami na mpona Bellevue te ya Bellevue ozalaki noka na rage moko boye et banda pousser au bimo lo ba n'importe quoi pour na Bellevue parce que yo guerre na ona sare uti makambo gaz mawete bakangi ba ona ba partout na bango kuna sara lobeli yo loko oza mwana place ba gaz mawete olinga ete ba lobela ba kanda no uti kuna okobenga mama étoile aya opesa o ba compte rendu ya makambo ese sili nango mama batu pa lobi na posa o lobela ngo te au traité des hypocrites nyonso to amabe okoki ko traité ozaki mutaliboso te parce que côté kuna bafinga ki déjà makambo wana tant sara mais ko sa intervention ya on bokomi to komi na niveau to komi eza problème te soki Bellevue asama na mokili ta musu poza la na batu bie batu bazongela ki bo eza problème te biso ba fan na e to zala wana poto pesa ke ka esengo
Lokwa biso tozalaka na besoin alakisa biso o ya salaka théâtre dans le reste o vie privée na ye o azalele o abimana mibale ya bato o sundiata o modero o kimprese tout ce que bolobane on accepte to sendeni po biso tolandaka o ya komela biso akomela biso ko le chemin du chaos donc yango to tala le reste est biso te en tout cas vraiment le reste est biso te o atonga kinani o atonga kutu ba fan na netre biso etali nango biso te. Soki ka a film na kitoko ka ndinga sala wana to tala on ka bien avec plaisir. Mais le reste soki maman Belleville un jour akokuta na makambo to loba ayeba ke mokile changer tezala na ka bongo. Ba biso ba open na ba quartier to kolo mona songi tongi batu me oleka lo do sukolo bongo la to keno lingno pe mobile. O sal no pe no so ba sala donc e ko handicapé ko te lote. Et quand handicapé l'eau tête au vivre tout d'abord, le roi va confier le midi la finga bango tongo midi pourquoi dossier à moi ne sili et comme il dossier ya ce qui ya combo à l'ongoli ya moana et l'ongwe comme il y a maman si et l'ongwe ya maman si les autres qui ndeka tili lobi to mona sous mon âme fukayaki mais avant d'azo vivre ne ka et boni belle vite eh les comme na lobaka ngwana na za dessus mais comportement obino bozwa ke ya ko enregistrer bato mukolo ezali boko enregistrer mutu ba enregistrer te ba otia moko mbeli to ba boma mo na munduki na si bolapa. Merci Nati. Koyaya, photo na profil mon combat. Merci Nati. Nasepeli Nati akewa. Je suis là, Yaya, naso yoka, non, la no dossier mutakala Denise di Joshua yote. Matière écoute, belle va payer ma saba tournage na très bien. Biso to kutanka na YouTube. Rendez-vous zara na YouTube Yaya. Eh. Matière ça va te. Asala tournage na Belleville na mata basimo. Ah Yaya. Moninga songa ye. Mais dena bunda ba filmanga déjà. Ngana kokate. Na ko yelo tina ndaku no pick and Batu musu nzamba saba on ndenge yango mona balobake. Et les combats tous à la hauteur il y a ba bénédiction na biso. Belleville a très combattu. Très combattu. Et belé ba ndo fingela nani mère na kuna batu. Ba olela na cc ba oliate. To finga to lo ba meto oliate. Et belé ba ndo ne ba bon msuku ba regretta Belleville. Po ba yebi côté ko so la Belleville so la kitoko. Asunga batu mingi. Mais le quoi mon kilé na on a ben gratitude yangonde to vivre mais en vrai Yaya ah Belleville a mundalo na lobité maman mère il va changer ka mukie a changer ka lo mo ka mukie kaka acha discipline oyaki musala na ndaku na nga mtocha lokolote rendez-vous na tournage a créé ba garde-fou nae pour à se protéger. Mokileza ya robeba. Et comme aka bongo rendez-vous na tournage chez moi obenga nga so i dossier za mamba musana ndo bengi. Mama o papoter ko sola na niet. Donc achama akabola vraiment entre ndaku na ye na musala. Pour pas te belé ya fongole li porte na ye bandé ko mérita ngoti. En vrai de vrai, bandé mérita ngoti. Et puis ça fait mal au cœur. Nous bon ça la trahison hein. Hey. Botou na biso to be banana ba camarade to ça non de trahison ezala. C'est bon, on kata live, non kata live faut na bima. Donc c'est pas ko kabino, on kata live. Et puis mamba deme ande to katango lelo boye esili mtolo belango swazate na singa bozela nga soute la mamba deme ata ina elo wasika no ya soute c'est fini. Donc avec tout le monde to monani pour na mamususu pour na mamba ba filmer pour to so mamususu dossier talio matière de Belleville et bimakaka to pema to lo belango soute. Donc a kati live to monani na ba circonstance mususu. Bo mi bate la boza la bien, bisous à tout le monde. Dans mon invitation, na on soit linga loba. Na linga loba. Wapi.
Alors, l'invitation, ça a sauté. Exact. Ah, ok. Ça va. Vous Elle avez est plutôt quoi. Merci beaucoup. Merci Nabino, surtout votre bozaki du début à la fin. Tous à la zalawana et ça l'a bien. Minka à YouTube. Donc, c'est un peu ça. Ça leader, oui, ça leader. Ça monstre. Il y a écriture, oui. Il y a un combat à chaque fois. Ba jalousie à chaque fois. Mais tu l'embate, tu tike petit. Tu zawana. Famille libota, la famille c'est comme ça. La famille doit se soutenir. Il y a une famille parce qu'il faut se soutenir. To lingana. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, portez-vous très bien. Tokutani na mikolo mazali koya. Bye bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.